plein wana mutebando peso posa ngo baba la petit vient en mangeant parce que nabi botambola ka ngai nandimaka nanu relation noté na Moïse Katumbi wana déjà au départ on a ebike vous êtes libre la première étape bobengana chef de l'état deuxième étape mboko etikala na tour moko élection botambola ka ya a déjà déclaré candidat président de la République depuis kala botambola ka G7 eloba bango candidat na bango Moïse Katumbi botambola ka AR ezali plateforme électorale pour Moïse Katumbi. Il y a aussi affiché ma ambition na nyonso. Mais bazo tambo biso tambo botambo la télé que ezali Martin Fayulu aza candidat. Ndeko Martin Fayulu aza candidat. Botambo la kana biso to ebite botambo la kana ndenge ke yo za futur premier ministre et président Moïse Katumbi une fois élu. Bon, on a une spéculation politique et Ozali absolument na droit na yo ya salaire. Soit des spéculations, soit des volontés, et ça choix na yo. Mais il y a aussi et loko nzambe abongisi oto benga destin. Yango zo monangai nazako wela te. Chaque chose en son temps. Les lotos zana bitumba ya ko libérer mboka, to libérer na mboka. Après to zana bitumba ya ko conquérir pouvoir. To kotala na moment. Est-ce que Ndeko Moïse, tout mis ensemble, oui, nana koleka liboso. Ngai, bon. So to yokani, to kotalo koleka liboso. So to yokani te, na bonde konyon so anaka tobi. Ok, mutuna mutake kote nae. Kita, peut-être wa robima, akanisa moninga, azuye premier ministre ou bien. Ça on verra. Donc, pourquoi to banda ko bomana? Pour na eloko to ebi même pas soge o bandela wapi.